Lelo na lingina lobela sujet moko ozala un peu sensible pour la batmususu. Yango wana ko recommander ce qui au monde ka ba vidéo ya Jomak tango tala kango ebet saka libaku to ebet saka mabaku na ko préférer au longola vidéo au continuer te pambate chance ezali kokoki ko beta libaku. Donc na ko stopper moke kanisa malamu avant on continuer vidéo oyo longola yango. Soko décider ko tala yango na lingite na suka au chat commentaire pambate na avertir yo déjà pambate ba vidéo na salaka na yebiki na tchaka ngo pona ba catégorie ya batu moko boy oyo nga nazali ko pointer oyo ba lingi vérité. Donc ceux qui yo zaka vraiment sensible na ba vérité na ko préférer au longo la vidéo oyo pour na lingite soko tali yango c'est décidé tala yango na soko tcha commentaire lo ba na betli bako lo ba bilobela en tout cas wana italio. Donc longo la vidéo oyo. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra. Ce qui au continuer vidéo donc ozali moto lingi vérité ozomona ke makambo Joma kalobaka na ba vidéo ezali ba vérité. Biso sebi que papa Bobé Mbelowalo a tikaki biso déjà na semaine où le kaba ou tek déjà ko tia nzoto na ina mabele na nkamba mais tant papa Boba tika biso na kanisi bandeko balandanga boyebi na salaki document moko na lakisaki ndenge ni papa Bobé musala nino ya salaki na kati lingomba papa Simo Kimbangu. Mais juste après vidéo na salaki les jours suivants na ngona moni na internet ndeko moko ya 3 égale à 1 a posté vidéo moko boye a komi wana hommage ya papa Bobé Mbelowalo to boyite mais boye bake makambo alobi na kati ezali ko pesa pe leçon. Donc sous forme ya lokola neti jeton moko boye nini oyo lobama ki na kati ya vidéo wana ezalaki message moko papa Simo Kimbangu kenga nazali ko pesa nde abengaki papa Bobé aya ko sala témoignage moko boye na kati ya témoignage wana ndenge na landaki yango e pesa ki lokola ke bandeko ya oyo bazana idéologie à 26 égale à 1 ndenge bakenda donc molimo ezala sous na bango te yango même ba inspiré oyo bazana ngambo wana bazwa su banzimbo te bolanda extrait wana comme ça tozonga. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Papa Bobé, là la joie quand zembamo. Hein? Na kombo ya tata mwana pe molimo santo moto azwa kanzembe yango ezali papa lisungi hilaire tant ozangi na kabono en 1960 ngana zaki choriste mais tout ça qui tournait au président Mobutu apesaka avion C130 na papa pour tout ça la tournée na Mbandaka toke na Gemena toke na Boinde na Kisangani na Bukavu na Burundi. Alors nzembo tango tata madudu azwa tuzoyoka kia na Kisangani ezali na Madaka na aéroport ya Kavumu tanto zoko zila C130 nde alamba kiango na banota ndenge na tango tokendaki kona toke na Bamanga mwana moko ya mobali soko 9 ans ayebi Swahili te ayebi Lingala te mais ayebi azwi nzembo na Kikongo pur ayebi atakoyeba ngote. Donc ngomba ezali penja ya makambo isi mais lelo azane na 26 akoma na 26 esiko yo ozweni to musala osale ke wapi ya baba ba bandeli ezana likabote kasi wapi suka soki nzambe akolata ya koki kozonga na ye tokoyamba ye te papa bandimi bayebi te meme tata oyo espese na biso papa Matala ye asazongi
tango bakendaki na 26 yazwaka banzembo même na allemand asa koyoka tina explication te mais nzembo na allemand mais tango akomi na 26 nzembo ebungi tango papa yambia bayambia wa batata pe ba mama tango akiti na escalier liboso marche liboso nzembo escalier mibale nzembo escalier misato nzembo doko epesa ki lokola liboma doko azongi na kisangani na basanduku lisusu ya banzembo nzoka nde 26 meme na mokili ya bawei nzoka nde ezali so okote kona ozwa lisusu nzembo te. Papa Bobe kuna kozwa nzembo te ndengeli ezalaka mais papa ye moko kimbangismo ye papa Matala Joseph Wake tozwaki na interview tango ye azongi selie banzembo nyonso alakisi ye bambuta mutu nyonso oyo ya kisangano bazalaki batambolisa lingomba banda na poste 1 à gauche tala ba oyo bazali awa à droite tala bato même oyo bazali kona bisika nyonso donc alakisi bango na bato bazoko pesa message mwana na ye azali abotula mwana na ye sikotolo bakeo papa c'est mon camarade o musikanda tout ça te papa ozo ko bare biso mingi. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Bino moko botu ko landa extrait wana ndenge ba lobelaki yango to lingaki ko landa penza makambo mingete lokola tobi ke corps ezalaki nanu famille ezako lela biso tozo ko lela na moto asalaki musala munene na kati ya lingomba ya basimo kimbango mais awa pena to ko tika ngole kandenga te to pesa bino be éclaircissement na ba version oyo mususu tobi ke ezali ndenge yango ezali. Mingi peut-être soko koti lingomba na katikati ou bien katikati zolo ba après ba lingomba ese kabwani ba résolution okomona oloba ke bango ve ba loba zolo ba 26 égale à 1 ozani 26 égale à 1 ezali kombo ya église te ezali nde idéologie wana ezoloba ke bakimbangi se o balingi bakoko ya papa Simon Kimbangu bazala eloko moko ndenge yemei papa Simon Kimbangu kianga ni chef spirituel représentant légal ateyaka bakimbangiste alakisaki bakimbangiste ke soki bo séparer biso tokozwa échec ndenge bakabwani tozokomona pe ke échec ezali ko continuer parce que tozomona eloko moko ezoko sala maté même so tali na Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa Afrique pe mokili mobimba tozomona ba pasi na ba catastrophe ya ndenge na ndenge ezali toujours koya na ndenge ba papa balingela ki yango netango déjà si to avancer to ko musika pambate to senga ka bolimbisi ndenge papa lobaki soki to senga bolimbisi bokomona oyo kolanda sima mais biso to décidaki to mingi kati na bakimbangiste ba appuyer idéologie à séparation mais ana bato o balobi ke non biso to kokangama na maloba oyo yemei papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel représentant légal ateyaki biso alakisaki biso ke soki bo séparer biso wana échec mais soki bo kangisi biso esika moko réussite ezali 26 Bangolo balobete ya leka liboso na katika tunaeleza ndio bana ndio tuna yango ndio papa representateur au Tikoloba kwa ngamoko ekola pat ndio kwa wake kwa gani banda na yeye kwa kiadi tina mama Solange tozali mtu moko tozaya kwa panzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe pa ya ndeko na ngai ngana ko sepela te soki bosali mabe pa ya ndeko na ngai ngana ko sepela te elaksiete boza ko préparer échec pona biso elaksiete boza ko préparer échec pona biso ezana bato o balobi ke non biso to kokangama na maloba oyo yemei papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel représentant légal ateyaki biso alakisaki biso ke soki bo séparer biso wana échec mais soki bo kangisi biso esika moko
réussite ezali. Donc groupe ya bakimbange c'est bon ba ka bien idéologie wana ya ngonde ko kanina wa papa na bango misato nde ba apuya ki idéologie wana ya 26. Alors bandeko oyo bazana ngambo ya 26 ceux qui yo talaka vidéo wana lobiki donc bazoka banzembo te donc molimo ezate. Nakanisi mingi boyebi inspiré oyo bazana côté ya 26 gala oyo mingi bayebani lokola ba papa Manzwangani na Angola kuna lokola mama Feliciana bazali batu oyo tilelo bazali ko banzembo mingi peut-être boyeba te album oyo sala succès na mokili mobimba partout ngana tiaka album wana internet ezali album ya GTK oyo ya Diambo Diame album wana esala succès mokili mobimba balanda album wana lelo yo na YouTube so bokoti na page nanga bokomona yango esala plus de 170 000 vies. 170 000 vies eza vraiment batebele pambate batu basepela na album wana bamona pena ki molimo ya solo eza na kati wana mingi peut-être boyoka ki Kongo te tam soso eza album na yo préféré okozala na 3 comme okozala non kimbangiste comme okozala na 26 oyoka ngo kaka olandaka pena te mais botala nzembo moko eza na kati wana ya eza même titre album wana nzembo wana ya Diambo Diame nzembo wana mama Charlotte azalaka na plateau ye mutazwaka nzembo wana ezalaki après ba résolution donc azwaka nzembo wana ezopesa message na kati ndenge dozali kotiola papa simo kimbanga zoloba ndenge tozo kotiola makila na ye mutu oyo a réalisaka clip wana ezalaki papa Simon Mantwidi asalaki pe moi traduction wana azali kokoma na lingala nini oyo maloba wana eza koloba na Kikongo yona lingi bolanda nano nzembo oyo ezali pe moko ya banzembo préféré na ngana album parce que album wana ngana yoko yango presque chaque jour eza wana na page nanga ya YouTube na kotia lien na se ba yebi ko retrouver ngote bo landa album bo mona pena nini eza na kati donc na lingi bolanda na nzembo comme ça to zonga porte continuer bolanda nesi batana mama boti ko landa nzembo ezali nzembo makasi kaka na même album ezana nzembo mususu nga vraiment na sepelanga nango pe makasi nzembo ezoloba dibundu dimosi diala mwa munza
idiantumwa bolanda sosi nzembo yo parce que nzembo yo pena donc ezalaki tanka premier fanoka album yo ezalaki moko parmi ba nzembo nanga préféré bolanda. Yeah.
en tout cas nzembo ezali nzembo moko vraiment en tout cas ezali moko ya ba nzembo préféré nanga ya album oyo eloko mosusu ngana lobe ezali Papa Manzwangani ye azali moko ya ba inspiré monene na kati église oyo ye mutazwa nzembo ya Enzambiame ye mutazwa nzembo ya Alléluia chash azo banzembo ebele ya makasi na salaka na ye interview na tiango na YouTube wana lelo eza na plus de 5000 vues déjà batu bazo balingaka interview na makasi donc pona koloba ke banzembo ti lelo bandeko o bazali na 26 égale à 1 o bazana idéologie ya bomoko ya bakoko ya Papa Simon Kimbangu ti lelo bazali kozwa banzembo Papa Manzwangani azwa banzembo ebele sima même kaka ya résolution oyo azwa banzembo ebele même ndenge na solaki na ye azana banzembo donc ya ndenge mo akosakana te banzembo lokola ba likabo na ngai eza banzembo ezomba après ba résolution Comme sur l'engana bosana Nangola Mama Feliciana ya azali mama azali mwana ya jeteki azwa banzembo ebele neti extrait na kotiela bino parce que Mama Feliciana azali pe moyembi munene ona lingi bolanda na mo extrait comme ça de kozonga nzembo wana azoyemba oyo bomoni azosala ba solo yemo ko mutazwa kango bolanda Ngombalia tata libembi na tina ya masumo na sengi bino basoboyo kanga tango ekoti na bongisa lingomba ya tatalanga esengo ya bayo batosie tango ekoti na bongisa lingomba ya tatalanga esengo ya bayo batosie Ngombalia tata libembi na tina ya masumo na sengi bino basoboyo kanga tango ekoti na bongisa lingomba ya tatalanga esengo na bayo batosie tango ekoti na bongisa lingomba ya tatalanga esengo na bayo batosie Bembi na tina ya masumo na sengi bino basoboyo kanga tango ekoti na bongisa mokili mwatatananga esengo na bayo batosie tango ekoti na bongisa mokili mwatatananga esengo na bayo batosie Kilimwanga imo bembi na tina ya masumo na sengi bino basoboyo kanga tango ekoti na bongisa mokili mwatatananga takanisi batana mama boti kolanda Mama Feliciana na nzembo na donc na uti kusula naye ndenge nazoloba na bino awa na utaki kusula naye biso awa rôle na biso ezali nini tozali kaka komemela bino ba vérité yo ndeko continuer kotala vidéo oyo donc ozali muto olingi vérité olingi solo
donc biso wa photo pesa yo ba donner on ko sala ke mbala mususu soki ba poser question mwana na yo akotuna yo mutuna mwasi na yo akotuna yo mutuna moninga na yo akotuna yo mutuna okoye ba pe ndenge ya ko répondre parce que biso wa bokanisa te ke musa to ça les a facile ezali vraiment difficile mbala mususu bo mona neti vidéo bo monika joma ka sala vidéo moko ya 20 minutes wana na l'air na filmer yango na l'air na ke ko sala montage nango na tango na ko kotsango e ko sala ngata ba 2 jours wana nazolo bake soki na uti musala tango na ko zonga na ndako na lekimbala moko na studio nanga na bandi ko sala ba montage wana ko sala lemsusu na ko vanda moko kaka na ko sala lemsusu ata ba 6 heures du temps na zaka wana mbala mususu ko la nga zaka 4 heures du temps zomona 3 heures du temps dans la zone mbala moko na zonga na ko sala ba weekend muso ko mona samedi dimanche plein na mi kangeli na zo sala donc les amis sala moko facilité la vérité écoutez Kalabele la vérité les mensonges restera toujours les mensonges Tazareko Kende qui vivra verra.